Bokota, 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 la famille, Bokota, 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 Bokota. Affaire sur affaire, dossier sur dossier, makambo sur makambo, bande konanga, koya kola la kolamuka. Na ya somo somo, koya kola la kolamuka. Na ya kili kili, koya kola la kolamuka. Na ya moto moto, sava inda, ezo inda, eza ya koinda bande konanga. Na ndenge moko ya somo, penza mingi makasi. Ezopesa pasi pe mawa, ezopesa pasi mingi na motema, ezopesa pasi moko ya kosakana te. Koya kolala kolamuka na ba dossier, koya kolala kolamuka na ya moto, koya kolala kolamuka na ba situation, koya kolala kolamuka na ba circonstance. Kande toyebisaka bino soki ya koloba ezali, tokoya na biso koloba soki ya koloba ezali te, toko préféré na biso tovanda kimia na ndenge moko ya malamu. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisoli Songi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande toyebisaka bino toujours et encore. Boyeyi malamu na chaîne na biso ya Kisoli Songi officielle. Bandeko nanga soki ezambala liboso ya okota na chaîne na biso ya Kisoli Songi officielle. Tosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisoli Songi officiel au banotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Tobete la rabino toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ezalaka toujours devoir na biso soki matière ezali soki eza ya koinda kuna soki eza ya kobeba tokoya toujours na pete nyonso pona koya ko informer bino parce que toyebi ke ezalaka toujours et encore musala na biso. Voilà, bandeko nanga pona ba o nyonso ba koti sika na chaîne na biso ya Kisoli Songi officiel. En tout cas, bobo ça pete ko s'abonner massivement. Objectif na biso ezali que tito silisa mois au ya juillet, to totaliser au moins 12 000 abonnés. Et on ça la biso malamu, hein, bo s'abonner la famille. Tango bozo s'abonaka pe bongo, bobo ça pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisoli Songi officiel, a obanotiaka ba vidéo ya sika, boko zala directement et encore informé na ndenge moko ya malamu. Voilà. Lelo toye na dossier, toye na situation concernant comédien na biso na kombo ya Eyenga. Dialog Eyenga na bandi ebela batu biso nyonso toyebi comédien Eyenga ebela batu basepelaka na ndenge ajuaka batu mosusu basepelaka na ndenge asalaka salela na ye. Bandeko nanga lelo toye na sango moko ya pasi, sango moko ya mawa. Ebela batu biso nyonso tolandaki tomonaki libala ya Eyenga. Libala ya Eyenga esalamaki ndenge nini? Biso nyonso toyebi. Basi ya poto bakomi na bango kobala mibali. Ezate ke no mibali nde bakomi kobala bango te. Soki omoni ka comédien abalani na mwasi ya poto déjà tia yango na mutu ke no ndenge eza boye mwasi wana nde abali ye. Eza nango bongo. Eza nango clair. Tomonaka la biso epa ya mindele. Mindele basi pe babalaka mibali. Mindele ebele babala mibali na bango. Ye soki alingi na ye mobali balingani ye moko pe abimisa mbongo na ye atie kobala mobali. Alors babiloko wana ekomi kokota pe na Kongo na biso vu que bandeko na biso ya basi mosusu o baza na poto lelo oyo baye ko comprendre que non mwasi pe alingaka mobali bango moko bakomi kolingela biso ba comédien na biso au-delà kolinga bango moko bakomi pe kobimisa bambongo na bango bamibala bango moko tango bazomibala pe bango moko pe bakomi kobunda pona mikanda mibali na bango ba rejoindre bango ekoma nango bongo. Tomonaki biso nyonso libala ya Eyenga ebele ya batu bafinga Eyenga ebele ya batu basabola Eyenga ebele ya batu baloba o nyonso bakokaki koloba concernant comédien Eyenga. Bon, tomonaki réaction ya Eyenga ayaki kande boyebi Eyenga ye alandelaka penza makambo ye alandelaka penza ba dossier ye soki batu bazofinga Eyenga azalaka neti ba comédien mosusu o bazalaka keno batu ba ofinga nga na vanda na nga kimia te ye de son côté si faut que aya ko répondre akoya ko répondre. Tomonaki Eyenga ayaki na pete nyonso ayaki pona koya ko répondre mafinga penza oyo batu bafinga ye ayaki penza kopesa ba réponse na ye.
toyaki kovanda toyaki komona mwasi na ye asalaki na ye voyage akendaki kolukela eyenga mikanda ade eye kosala ke comme nzambe alalaka te bayaki kobengisa bayeyenga bakende osala spectacle na France nde kuna mwasi na ye mpe azalaki oblige kosala descente na France baye kokutana na nani na eyenga bandeko na nga parce que mwasi na ye azalaka na Hollande nde bisika mwasi na ye azalaka. Alors awa descente ye kosalema bandeko na nga mwasi ya yenga na yenga baye kosala retrouvaille wapi na France bandeko na nga mwasi akendaki finalement kotala mobali na ye mikolo ebele tomona ba photo tomona ba video na ba internet awa bandeko na nga eza ya koyinda eza ya kobeba batu basaboli eyenga na mwasi na ye batu bazomituna ngo mwasi ya yenga lilateli oyo azolata ezalaka nini ayebaka kolata te batu baofinga eyenga batu bafingi na mwasi na ye balobi mwasi na ye ya mukolo batu mosusu baolobela na mwasi yo na ndenge ozali bongo okende pona mobali ka eyenga bandeko na nga tomeka nani kosolola awa ezaki songisongi ezaki songisongi bamakambo mosusu ifo tosololaka na makambo ya bolingo toloba nanu le goût et les couleurs ne se discutent pas na makambo ya bolingo mutu na mutu aza na ndenge amonalaka makambo na ye makambo ya bolingo bayebisaka mutu motema te keno motema na ngai olingaka oyo kolinga te makambo ya motema bandeko na ngai eza eloko moko ezalaka yango naturel omoni mutu yo sepeli mosusu batu mosusu baolingaka mutu wana te mosusu batu mosusu baosepelaka te na mutu wana me yo omoni ye olingi ye osepeli na ye opréféré na yo ovanda na ye vi na yo mobimba ezalaka bongo batu ebele bafingi couple eyenga na mwasi na ye donc na minute oyo couple oyo ezofingama makasi sur les réseaux sociaux eza couple ya eyenga tovandi kimia na couple ya mwasi ya papa Alain parce que ye pe ayaki likolo ayaki na badossier likolo awa sikoyo ekomi badossier ya mwasi ya papa Alain ya mwasi ya eyenga nde ekomi somo na minute oyo bandeko na nga siko kande boyebi eyenga azalaka neti mwasi nayebi te soki ayebi na mutu na ye keno ndenge eza boye naza na babokilo to soki ayebaka te nga na mitunaka parce que babiloko mosusu eyenga asalaka eza babiloko oyo normalement basi bazala na baagitation mwasi na ye aza na agitation te mais eyenga azalaka kaka na agitation soki abosanaka keno bon c'est tout à fait normal na balibala mosusu kande boyoki soki mwasi nde abali yo mwasi nde akomi mobali siko mobali na place mwasi azalaka na bagitation ye mobali nde akomi bagitation matakita yeye aya ko répondre ka batu soki mokili elobi ye fo aya kobakisaka b soki mokili elobi c ye fo aya ka kobakisaka d yango wana bandeko na nga. Alors sans plus tarder naotiela bino ba réponse ya yenga oyo aye ko répondre batu bandeko na nga makambo moko ya soni nga na place na bango na oyo ka soni mwasi ya yenga zwa mobali na ye zwa peza mobali na yo meka kobongisaka mobali na yo azala mobali azalaka mwasi te tolanda nanu nazozonga na analyse na nga. Bolingo si eumeli tika bango baloba tika bango batongo ezali rythme bato ya mokili. Voilà biso yeyo père abonga na mère mère abonga na père donc na oloba su nini vraiment na oloba nini tosi tonzimaka nde boloba mpo na biso menga na ye tosi tobalana elo so change eza te boloba bopasuka bokatana ye yoka na nsima na nga donc chéri bisou donc c'est ma femme moi de Hollande tobetaka moi tout par rapport ndenge ezalaka kaka bolingo si eumeli tika bango baloba tika bango batongo ezali rythme bato ya mokili. Voilà biso yeyo père abonga na mère mère abonga na père donc na oloba su nini vraiment na oloba nini tosi tonzimaka nde boloba mpo na biso menga na ye tosi tobalana elo so change eza te boloba bopasuka bokatana ye yoka na nsima na nga donc chéri bisou donc c'est ma femme
mode Hollande tobetaka moi tout par rapport ndenge ezalaka kaka. Oh bolingo si eumeli tika bango baloba tika bango batongo ezali rythme bato a mokili. Voilà biso yeyo père abonga na mère, mère abonga na père. Donc na oloba su nini vraiment na oloba nini tosi tonzimaka nde boloba mpona biso menga na ye tosi tobalana elo so change eza te boloba bopasuka bokatana ye yoka na nsima na nga. Donc chéri bisous. Donc c'est ma femme mode Hollande tobetaka moi tout par rapport ndenge ezalaka kaka. Voilà, nabandi ebela batu totu koyoka réponse oyo eyenga aye kopesa bandeko nanga. Makambo moko ya soni naloba ngo ka soni parce que eza makambo moko ezosala soni babilo mosusu ke ezosala soni ezalaka toujours bien toyeto lobike non makambo oyo eza ya soni. Soki pe makambo eza ya soni te toyepe to lobike non makambo oyo eza ya soni te. Eyenga lata pantalon tika ba makambo oyo. Ça, ce n'est pas la première fois. Au sala yango lisusu. Tango bo sala ki libala. Yo na mwasi na yo. Batu ba finga. Batu ba sabola yo. Mais, oyaki lisusu ko ya ko répondre batu. Yo oza star. C'est connu de tout le monde. Mwasi na yo nde abala yo. Yo oza mutu liboso te ke non mwasi aya ko bala yo. Pe ozala mutu asika. Et mutu asuka plutôt. Ozala mutu asuka te. Combien ba comédien bazo bala ka bango a o mona mulisusu akoya ko bala comédien mususu e komi nango ka bongo e komi nango ko tambola ka bongo e komi nango ko kinda ka bongo okoki kozala te ke mutu soki batu balobi yo pe faut oyaka ko répondre batu basali bo yo pe faut oyaka ko répondre mais ba makambo mususu ya mususu ovandi lati penza pantalon ki mobali aza mutu oya lata ka pantalon mobali alata ka jupe te. Soki mobala komi kolata jip wana ekomi mabe. Oya kobimisa na oyo faut pas obimisaka. Ekozala sikoyo musala mwasi na yo abandaka ko filaka yo pour que omemelaka ye kisongi na ndako te. Parce que mibali o bazalaka na agitation ya boye. Eza mibali o bazalaka akomi kovanda bakomi kopesa mwasi na ye rapport ke non ndenge eza boye mobali na yo kutu atongaki biso boye. Mobali na yo kutu alobaki boye. Ezalaka toujours bongo ebandaka toujours bongo. Alors lata pantalon na yo ki mobali eyenga zala mobali na ndako na yo zala papa ozala mwasi te na ndako na yo wana babiloko ya bongo il fallait zala ta mwasi na yo peut-être abandaka ko répondre tomoni biso nyonso awa mariage ya papa Alain toyebi biso nyonso mwasi na yende abalaki mais papa Alain quand même alati pantalon na ye ya kibo mobali ba makambo nyonso ezaka mwasi nde azoya ko répondre yende azoya ko répondre batu yende azoya ko bwakela batu ba jeton totikala komona papa Alain aya a répondre mutu kingandi a répondre kana yete. Pourquoi? Parce que ayebi place na yeki bon mobile yango batu ba oseka bino ke non couple na bino eza couple moko ya ba immature. Pourquoi? Parce que yo mobile ozana ba agitation ya makasi kolekata ba agitation ya mwasi. Bagitation oza nango papa yenga eza bagitation o normalement mwasi na yo ifale nde azala nango. Yo oza mobali oyo okoki kozala na bagitation ya boite. Oza mutu moko il faut normalement ozala na ba maîtrise ya makasi. Ovandi penza boy maîtrise sur maîtrise. Mwasi na yo mosusu alinga répondre oyebisi mwasi ke tika na yo réseaux sociaux ka bongo bako lemba na bango. Mais soki yo kozala kaka réseaux sociaux alobi A yo pe il faut ya ko répondre B. Réseaux sociaux alobi C yo pe il faut ya ko répondre D. Et kozala ka pasi pe mawa. Yango bazo finga ka yo batu boso balobi yango mwasi oyo na ba mibali nyonso ya mokili mobala poni eza kaka yenga. Donc batu ba omona yo eloko moko te. Pourquoi? Parce que ba moni ba agitation. Mais ceux qui ont la charisme, batu mosusu ba opesa ka yo respect. Eza bongo. Na komi nanga na suka. Bye bye la famille et à la prochaine.